Tu es couronné de gloire, tu sièges dans la victoire. Tu es saint, saint, sainteté à l'éternel. Les séraphins t'acclament, l'univers entier proclame. Tu es saint. Bonjour. Otokoloba lelo eleka oyo tolobaki lobi. Batata ba mama bandeko mbote na bino. Lelo likanisi zwinga na lobe na bino na solo na bino na ndenge mususu. Ndenge tomisana kosolola d'habitude teme na mwa ndenge mususu. Ndenge mususu na kopase kaka message o na yo kaka epai ya bato mususu. Message to yo kaka epai ya batei, message to yo kaka epai ya bato yo bapuna misala ya kote ya bato. Kasi makambo bate ya kabiso eske to yo kaka yango, eske to yebaka tina na yango. Surtout na tango ezalaka te tobungisi moko na biso kati na communauté. Ezala communauté congolaise, communauté africaine, communauté européenne, toloba mokili mobimba. Maloba bate ya kabiso ezalaka nini? Balobaka na biso chaque fois pesa mi zongisa epai ya Nzambe, mi pesa epai na Yesu, ndimela Yesu, pesa makanisi na yo epai na Nzambe. Kasi tango balobaka bongo ezalaka surtout bien tango basengaka biso to changer, to bongo la mitema, to pesa makanisi na biso epai ya Nkolo. Kasi toyokaka yango na ba angle différent. Moto na moto azali na religion na ye esika asambelaka. Biso nyonso tozalaka ba catholique te, biso nyonso tozalaka ba protestant te, biso nyonso pe tozalaka bato ya ba réveil te, tozali na ba musulman, tozali na ba bouddhiste, tozali na bato oyo basambelaka bipai nepai ba maikari etali moto na esika akendaka. Mais soki oza koyoka mateya, surtout na tango oyo tokei na matanga tovandi toza kolanda pasteur atelemi mpe aza koteya to mosali na Nzambe to mpe motei kaka badiacre, badiaconese, badirigant ya baeglise ntango bateyaka parce bango nde bapona misala ya koteya biso. Ntango bateyaka biso maloba bateyaka biso toyokaka yango, mais tomonaka yango mpe na bavi na biso ezali mingi toza kovivre makambo oyo baza koteya biso. Kasi na kobeta sete lelo na makambo matali liwa. Tango tokufaka biso toyebaka te makambo nini ezali epai tokei. Toyebaka pe te oyo nini totiki awo wana selon biso. Selon biso mateya ndenge bateyaka biso babite toyebi eloko ezalaka na monde ya bakufa te. Tomonaka bato bauta na monde aliwa bazungi to pe bato musu bazalaka ke balobi ke nakufaki, c'est comme si na perdaki connaissance akoloba na yo ke nakufaki to apora ye ezaki akufaki, mais est-ce que ezali pena moto akufaki? Toyebi te. Donc ezali ba état second, ba état d'âme oyo parfois ezalaka inexplicable. Moto akoyi koyeba ata kufaki ozongi na bo moto. Est-ce que koyeba makambo nyonso lekaki? Wana toloba yango ngai interprétation ngai kozala ke moto moko boye alalaki pungi, alamuki to aloti ndoto, ou bien azalaki inconscient ndenge bato bazalaka koma. Bato bakotaka koma pe bazongi na mokili, bazongi normal. Omona na état comateux moto azalaki na makanisi oyo biso toyebi te. Est-ce que azali koyoka biso tant tozali kosolola na ye? Est-ce que azali komona nini na temps wana? Mais bato mingi ba reportaka que bazalaka na état na subconscient, c'est-à-dire au-dessus de leur conscience. Au-dessus ya conscience na bango, c'est-à-dire bayebaka makambo oyo eyelaka bango ezalaka oyo soki azali na bomoi boya koyeba yango te. Kasi mateya moko esepelisa ngai ezali te tomi lengele avant tokufa. C'est-à-dire tango moto ozali na bomoi toyebaka ke Nzambe azali. Tango toza koyeba ke Nzambe azali elingi koloba te
tozalaka préparé pour toyeba ke pa etokokende ekozala ndenge nini toyebi te. Alors lokwa toyebaka esika tokende ndenge ezalaka te, faut tobongama parce que toyebi ke monde oyo tokokende ali monde oyo ya esprit, et le monde de l'esprit appartient à Dieu. Mboka oyo ya molimo ezali ya Nzambe, mboka ya mosuni ezali oyo ya Nzambe, mais biso pe toali bato toyebi parce que tozo vivre na image ya Nzambe ndenge lokwa ekomama na ba Bible balobi te Nzambe akela moto na lolenge na ye. Na yango bandeko, tango na kei na matanga na yoki pasteur aza kote ya mbala ya mibale na yoki mateya oyo sepeli ke na partager yango na bino. Pasteur alobi biso tango moninga na biso akufi, tolobi fulani akei, mais na monde okuna de l'autre côté arrive, c'est-à-dire ngambo ya mai tope ngambo esika soki moto ngambo soki ya mokilio mosusu toyebi arte sopelo onye kabola biso na bango molili wana eza na sima oyo tozomona te kolanda oyo omonaka na miroir te. Na miroir kutu ezalaka yo te, ata na télévision nde to nakomimona boye ezanga te ali reflet ya ngai, c'est-à-dire yo ezali oyo esprit na biso tomonaka yango te. Na yango bandeko Nzambe pasteur ate alobi nini, mes excuses, pasteur ate alobi nini ke tango biso tozoloba fulani akei na mboko okuna esika ya akei babi fulani azongi, c'est-à-dire epai touta nde epai tozongaka. Ça c'est ma compréhension. Epai touta epai tozongaka. Sikoyo eloko batei bateyaka biso balabaka na biso nini tomilengele tobongama toyeba te, tomilengele mpona ke tokenda esika tozala vraiment ready ya kokende epai oyo tozali kokenda. Epai tokendaka toyebaka te, tolukaka mpe toyeba te parce que toyebi ke bao mosusu balukaka bayeba na banzembo wana bamusicien bazali na bango bapoète, bazali na bango bato ya nini to mpe ndenge na bateatre basalaka bateatre na bango on leur tient par rigueur, mais tolukaka mpe koyeba epai yango te soki ezalaka nde nini, mais balobaka kaka tobongama po te tozala pre ya kozala esika oyo Nzambe abongisi mpona biso. Bato mingi soki azali vivant babetaka lisolo aliwa te, moto vivant abetaka lisolo aliwa te, tobetaka lisolo aliwa kaka ntango moninga akei epesaka biso pasi wana yango nde esalaka ke toza komituna place ye alali wana moninga lokwa alali ndenge nini azomona nini. Bandeko ba bolingo bokanisa naza koteya te, naza kolobaka oyo nayokaki. Merci na bino ba pasteur ndenge bomesana koteya bato bo continuer misala na bino kasi bozala be na sembo. C'est très important. Sembo nde tozali na besoin na yango na batei basali na Nzambe nyonso. Unité kati na mboka. Kolingana ezala makasi. Kasi. Pona nini bato moko boye bazalaka na privilège ya kolobela bato mabe. Yango te. Tolongwe ngambo wana. Makambo bate biso ezali te tango toza kokenda koloba te fulani akufi bango babi fulani azongi. Donc ngambo na ngambo kuna makambo ezala ngambo kuna etali biso te toyebi yango te. Oyo akei na ngambo wana biso tosalaka nini, tosalaka kaka ba honneur toluka totinda ye na ba honneur na biso ya bato ya mokili na ba esprit oyo ya nzoto. Na ba esprit ya nzoto tokamati totie bambongo, tokamati toleba tomeli bamasanga, tokamati tolatie babilamba oyo kutu ye mwa kopona te. Tala esika esalaka lisusu pasi. Moto alingaka rouge balatisi ye pembe na nko. Moto alingaka noir balatisi ye bleu na nko. Ata kutu ba musicien bayembaka moto oyo asombeli moto akufu ndoki asombeli mowei cercueil alors que ye moto aleye. Est-ce que ezali moyen moko ya kosenga pardon te?
Bandeko ba bolingo. So na lobi mingi na okoma motei. Ezalaki kaka transmission ya maloba oyo bapesaka biso. Soki ekwei na kati ya libota ya moninga, tozalaka na esprit ya kosangana pe kokutana pe kosalisana. Nalobi pe na sukisi kati na Rango TV, mais oyo ezali séquence ya moke pour na réseaux sociaux. Tolobi pe to sukisi, merci et au revoir. Raphaël Ngoma Tsasa Molobeli Nabino kati na mboka Manchester. Au revoir.